Alors ngai nazo sala voyage nazo ya na Belgique na koma na Paris nazo mwasi na bana nazo mbongo na pesi mwasi na ye ya séjour ya Bokechu 1 mois awa aya na memi awa na tie na Rotana aibi yangote avant de na Rotana pendant 1 mois na lesiye si manaseli sport ki bomo kiti na memi na kiti na mbandaka place asalaka babwatu na ye parce que afutaka ba chef wa bongo na ba taxe afuti ba taxe na bongo afuti si ba mama azungi na musana na ye abanga te nazo ya na Belgique koza Bokechu oyawa ozonga na musana yo na nini parce que mboka se bongi ko sa mwasi na yote parce que chef de musique atumia kiti awa aye basali le côté yo pe bosala rien ba bosala rien mais oyo tozebi na image ya Bokechu parce que tu as suscité son nom Bokechu ti lelo ya ba congolais oyo ba garder ba image Bokechu en train de refinga peut-être ba tout autoyebi na gouvernement. Est-ce que vous pensez maintenant Bokechu maintenant on a facilité on est au chema kolo na ngoma kasi abomi mutu te afingi lokola alakise éducation ya papa na mama na ye ofinga domatama isa éducation papa na mama na alakisi abomi mutu na munduki te bato ko to babumi bato na munduki le to vana bango to c'est des réconciliations to vana to komi ko diriger mboka na bango na biso mais ye asali lokoli ya fingi kaka alakisi éducation mabe azwa na mbandaka na bwende lokola afroda Paulunga alunga bwende poko na mbandaka afroda Paulunga mbandaka comme na kisasa afroda. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo pour motiver. Kabossé Boulembi en live chez Hugues La Coiffe Icotter le vendredi 21 juin 2019 de 17h à 2h du matin au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois. Kabossé Boulembi dans le répertoire des big stars et des maisons mères. La fête de la musique chez Hugues La Coiffe Icotter. Salut la famille, si c'est Kabossé, Yakotumba Yakobia National numéro 1, dans le bis 21 juin, à partir de 17h, Wapi Nakati à Pavillon Sous-Bois chez Hugues La Coiffe Icotter, à cadre de la fête de la musique, tout en abisso surtout chez Hugues La Coiffe Icotter. Hugues La Coiffe Icotter, Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Kanda, Taba, Icotter, Sensi. Nganda Taba. Fénénéné. Nganda Taba. Chez Hugues La Coiffe Icotter. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Icotter. 01 41 55 0000 Ntaba Icotter. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te.
pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tungisa penza te. Please, bakoya kozwa koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuwapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a the boss là. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester branchés sur Congo Promo TV. Dans cette émission qui est Excellence, présentée par Scotty Kabalou, la justice de la presse, nous sommes dans la commune de Langobé, dont on est venu rencontrer un monsieur que vous connaissez vraiment très bien. C'est une première fois dans cette émission qui est Excellence, mais une figure déjà que vous connaissez bien dans cette chaîne qui est Congo Promo TV. Avant de commencer cette émission, je dis merci à Cédric qui est à la réalisation. Je dis merci à Pablo Kayembe et à sa madame Léontine Moussouamba. Donc heureux mariage à vous, donc bientôt. Et je dis merci aussi à Léontine Moussouamba. Donc on est ensemble et puis directement tout solana monsieur Chatumba. Tout solana monsieur Chatumba parce que c'est un diaspora. Donc on peut appeler ce mot diaspora parce que on a suivi sur internet des émissions, des images au Yobato diaspora, par exemple des images Moussoussou par rapport à mon maison les Kalamboka. Donc tellement lui c'est un témoin vraiment oculaire qui est de la diaspora. Maintenant il est avec nous ici à Kinshasa. On va parler avec lui de beaucoup de choses. Monsieur Chatumba, bonjour. Bonjour Papa Nangai, Congo Promo, absolument merci pour la moussala qui est trop besoin ça là, pour nous informer diaspora, pour informer Congo. Donc on a un diaspora na utikuna, nazali bien placé pour nous bisbana diaspora. Ce qui se passe réellement ici. Et le réseau de Kawezanini pour na lukute ya batu na motema mabe ya batu to kunda yango bokonzi oyo eza bokonzi motema mabe te eza bokonzi ya kolimbisa eza bokonzi ya kutia na se to sala na mabe mingi surtout ngai Chatumba na bakanda nanga na sala mabe mingi na bato lelo baza bakonzi awa na sala na menasa bango likolo kanda na kasiki kanda na ngai nde raison na nga nzoka ndezaki faute lelo na ko mutu so sokuta na limbisa ngai yango na zo linga te bande ko nga batikali kuna ba continuer na même stratégie peut-être yo ko zongolu te ngai le nazo senga pardon mais na kati ya terrain baza sur na place ko tchanga te na za déjà na bango bako yo ka kanda na bango zo na nga mikolo ti ba kolemba ba service wana ti oya et déranger te ata isa ding parce que nazo senga ka pardon kaka ezaki kanda mboka ezaki kokende mboka ezaki boye mais tango président de la République lui-même na bakabili sinyo so babomo batu na mboko ba sala mabe batie na se pour l'intérêt ya mboka puisque sokoteli ozali Tshisekedi Félix Tshilombo otali Joseph Kabila na normal boye bakoko dia kamote et jamais consacré le matin écoutez la consacré le matin to dia na mende to dia na boshab
partenariat na Kalev et que ça de makate mais pour l'intérêt ya mboka totie na se mais barosi mukende bakufi bakabangana bakoti na mabele ozo comprendre batu bakufa ebele ya importance munene mais tout est dit intérêt ya babazana bomo puisque Dieu n'est pas Dieu des morts c'est un Dieu des vivants totie na se Félix Tshilombo lui que bino so bozabana na ngai na ba finga ki ngai na ba tonga ki ngai na ba finga mama na ngai na ba finga papa na ngai na ba finga IDPS na biso na ba finga mboka totia na se na ba boma batu totia na se wana président de la République Tshilombo à l'exhibition nzela a dit que le pardon existe. Tout ce qui n'attend il y a combat. Il n'y a jamais eu une guerre propre. Guerre non c'est sa salité. Et ça le kolanga chatumba na ce qui soko simbi vital caméra na 13h. 13h05 na yelio lumbe mwete ya kosaka na kutute. Puisque j'estimais que caméra vital c'était mon investissement. C'est tout ce que j'avais. Idéologie politique, projet de société, vision politique. Tant que vous touchez yango, vous touchez vision politique na ngai, avenir politique na ngai ya lobby. Yango na kolimisa yote. Mais lelo en bref, en grosso modo, totie na se puisque le pardon existe. Batu so seko ko sela ke mukolo ide pesa ko so pouvoir na mboko yo. Toko so ba mende totie na stade na ba bouchaba totie na stade. Totie ba singa to bandi ko kata ba kingo mende bakati mutu. Bouchaba bakati mutu. Mais tu comprends que non. Bazala na mboka. Faute et salamaki. C'était un régime draconien. Alors, tokomi na place tokomi lelo. Poto tonga mboko yo. Et sengeli pardon de part et d'autre. Na termina courage. Na bi que Félix Tshilombo Tshisekedi makamuna sala kiyo mingi limbisanga. Sikoyo batelemi pe na bakabund na ba tunyonso batelemi balbike vitala kamera lo akanyingi king makamuto seke to limbisi yo. Limbisa biso alimbisi pe bango. Tokomi Joseph Kabila o sali biso mabe mingi. Okangi mboko 18 tane ya ko diriger yo moko. Pardon existe. Pardon. Joseph Kabila a sous la démonstration que ça l'a été. Pardon munene à obtenir de notre part, c'est d'accepter une alternance pacifique. Vous comprenez? Il y a un chat Joseph Kabila comme père, il y a appartenance, il y a alternance, andimi alternance démocratique. Pour voir qu'il y a un opposant le plus radical, il n'y en avait pas deux. Tu sais que dit Félix Tshilombo, Antoine, Azima Solo, Akumbiango, Abimisi ba Jomi Dongala, ba Frank Diongo, ba Onyoso ba Muyambo, ba Bimi prison, Bazadi Banda, Lelo, ba Moïse Katumbi, ba Zongi Nambok, ba Francis Kalombo, ba Finga Tshisekedi, depuis Mukide Banda. Moïse Katumbi, quand tu as Kambongo, na Union Solbike, Ngana Zom d'affaires, j'ai des milliards. Milliards na Union Solbike, Félix Tshisekedi Tshilombo, comme présidenté. À 10 millions, ba sombi 40 000 smartphones, ba kabeli ba sango ba panziango Congo mobimba, ba zimbongo ya Moïse Katumbi ba tiena ba médias nyonso nationaux na internationaux, ba sombi ba tu ya ba journaliste ya bomo ina mbongo, po ba salir Tshisekedi Félix Tshilombo, to brinyo so Tshisekedi atie na se, abi bokota, tu ko jemboka oyo, bakambaka mboko na ba ndoki. Bakambaka ndoki mboka na banganga parce que bango bazaba na mboka to limbisana to tie na se mais mabele les dit bato ya mike bazata na elok puissance mon côté bazo continuer ko tangela ka bato mabe basala alobi que c'est lui qui rappelle les fautes divise les amis chatu bangana sala mabe na sala naza musan touté na sala mabe na taka bato ba mususu na manka bango dikolo akanda mboka. Mais nasi na monique la meilleure façon de me guérir et ça côté mo senga bolimbisanga mutu nyonso mona na Congo oyo ke na finga tata na ye liko mi parler déjà bimi
mi eza libanda na misu na nga nazomona yango. Et troisième pe koli ka ndenge olobaki troisième colis déjà. nga nde libanga te mpona yawa te. Neye si zibe service nazwaka ata 37 colis awa na zibe service na mbala moko. 37 nga kuna bangaki na yesu mwana tiaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala baza pe na Brazzaville. Mwana lobaki nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. Seke tobenga bango monde entier. Ukanseri ukola mundele. Na moni yango. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément ezala na Paris. Ezala na Rennes. Ezala na Lyon. Ezala sika nini. Soko uza na poli na yo. Kunyoko maneyote. Ba numéro na biso yango wana benga na yo. Zibe service akulivrer yo carton. Pe ko retirer yemuko akuya kuzwa yango. Pe akuya na Kisasa. Taka Kisasa te ya Maniata. Makalu. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga, ezate. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Congo, na finga mama na ye, likolo Congo, na finga mwasi na ye, likolo Congo, na finga mobali na ye, likolo Congo, na finga noko na ye, likolo Congo, limisanga. C'est tout ce que je peux faire moi na mobali, ya tim na courage, et c'est qui kanda mboka, boni mbisanga. Mais tant que on va comprendre que pardon izalaka. Et ça, c'est minute na minute. Chatou melongi na yo to ni komo na ngote. Chatou melongi no to komo na ngote. Mais finalement. Et surtout les gens de la diaspora, au batakou famille na yo. Apparemment, bango ba benga bino bino boza bata deux visages parce que comment bokoy ko sola tamsu masula tamsu ya Kabila so betango le lobo. Au lobby peut-être Kabila pona bango pena image kaka mabe. Ba benga bino ba tête et puis baza contre politique au pouvoir est en place. Naza ko condamner bango te benazo ko kila bango mawa. Bana poto ya diaspora. Nako yoke de bino mawa puisque oko risque mukoloko yaka na mboko oyo ata ko régime iza susute le lobiso toye na Congo awa régime ya oyo uti ko régime ba prédateur iza susute mais tout ça ko senga ka pardon kutana mutu boye abidja to bosa dimbisanga ikaka ezaka na mboka sikonga na zo dingate bino bo continuer ko persister na mabe ya kufinga ka batu puisque ukoya ko senga ka pardon. Je ne sais pas combien d'années. Vous comprenez? Alors, pardon, mais les longs chats ont un avantage, et ça faute grave. Il y a combien tongo sengi pardon. Au papa de sengi pardon. Au maman kuruto sengi pardon.
okutani na petite sœur osengi pardon, okutani na cousine osengi pardon, okutani na noko osengi pardon, okutani na tata leki osengi pardon. Ça va te prendre du temps. Parce que tout le monde européen on a causé na gouverneur Morope Azar na Kinshasa na habité ya mode car ya pardon bien ya solo. Ezali gouverneur Maweja. Gouverneur Maweja ya Mbujimai nouvellement élu. Tokutani wana tozo solola. Abicha tumba. Biso bato IDPS. Muningambe we ezaki bitumba. IDPS bato IDPS basala kanda basiki na kanda na ngai mingi. C'est tout à fait normal. Bosala na kanda na ngai puisque na bimisaki macheti na ibiso bango guerre propre ezalaka te. Na minute one tout ce que j'avais comme arme ezaki ke mundo konanga. Alors bimbo makambo eleki total la Congo ya lobby puisque Félix Tshisekedi Tshilombo ye moko alexi biso modèle. Ah, ya voilà. Ozo comprendre sikoyo. Balakisi biso modèle ya kokamba mboko yo. Badwi ke mboko yo eza pardon. Na sengi lisusu soko za na mboka nini oza na kanda chato bati lelo rembite oyaki pardon te pardon ngai zo ya. Puisque Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République a l'accepté pardon. Tomoni pe bana ba koko ya muwei na stade ba sengi pardon na kombo koko na bango na batu nyonso basi na mibali basala koko na bango mabe koko na bango ya oya sana bomoi obie koko ya sa kufa abikaka batu nyonso basala mabe to sengi bango pardon. Alors c'était un pardon, ça existe. Batu nyonso basala ko rappeler ka ba faute baninga po ba lukaka en colère amité ma batu e mata. Mutu moso ko zo ambeli atuba mutu. Mutu moso ko ngo zo matiti na maboko poison apa ko mutu na nzoto. Nzoka ne Félix Tshisekedi Tshilombo na Vital Kamerhe. Neni mutu ko konisa ke Kamerhe akokaki lelo ko vendre na Tshilombo place moko bateli direction moko jamais. To moni comment bato IDPS ba finga Vital Kamerhe. Ba finga ye Rwanda bazali boye. Mais tu ko tala intérêt national. Totali intérêt Vital Kamerhe atali intérêt ya mboka alibi mboko yi Congo tokoke ndiko tonga na ba émotion te tokoke ndiko tonga na ba sentiment te parce que bato bazokufa bisiko tozana na chance ya kokodi akwanga na ndako mais ba peuple o basana eloko kolia te to bana ko tshaba orgueil na biso ke ngai ba finga ngai ba kritisa ngai te tolia Moïse Katumbi Zonga opposant soko continue ko finga c'est ton affaire. Mais bah opposant nyoso bah obtenir miséricorde pe pardon ya chef de l'État. Alors c'est pour tout donc ton ngamboka dikola pardon. Soko sana mwasi no nanda ko sala ke mabe. Ozongi chéri na ngai limbisa ngai. Yo mwasi o sala pe mobile no mabe bota pe courage. Chéri nazomona ba mama mingi basana diaspora na poto bazo dinga basenga ka ba mibana bango pardon te. Mais nazo senga ba mama diaspora surtout atako olia kano social na yo permettre ko futa ndako. Mais yebake mobile azaka mobile botaka courage senga pardon. C'est comme ça que nous tokotonga Congo likolo pardon. Mais ce que to ken esprit wana te to ken esprit ya barando Congo ekotikala ko tonga mate ba yeba kufi to sengi pardon na ba famille ba batika na bomoi to tonga mboko na ba batozana bomoi to ken liboso yango na profiter que le micro ya Congo promo pona koloba boye soki ozali mwasi to oza mobali ozana mai to ozana lola ozana mupepe oyo na kosenga boye ozaki na kanda chatumba alandi nzele ya président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo atali Joseph Kabila alobike pardon na sengio natali yo Joseph Kabila malgré mes gestions ya mboko oyo malgré bato bokufe na mboko oyo malgré makambo be salamiki na renyi na yo mais na limbisi yo yaka to tonga mboka ozomona c'était modèle tout dans le modèle wana yake to bokusenga na pardon to sali mabe mingi na Congo yo soki to badi ko landa kaka mabe Congolais akulia na Congolais te to moni abaluba ko so pouvoir te babu mabaluba bato bakubi ko to bato ya bampangi batelema babu mabaluba tout ça mboko to ko tonga ngo likolo pardon balakisi biso modèle et pas Tshisekedi Félix Tshilombo abi Joseph Kabila yaka bota courage osamwa na mobali osali 18 ans na mboka osali oyo koko osana renyi na yo. Mais ce que tu vas dire que tu yo, tu vas mende tu na stade, tu kati mutu, tu vas boshabe tu na mutu, tu kati mutu. Et koko tu vas là, puisque ba boshabe musu ba kubima na ba mende.
tokotonga mboka na kanda te mboka batonga kango na pardon to sangana to tonga mboka yango tomoni FCC na kashilelo bakomi ensemble c'était modèle yake tozala ensemble to tonga mboka to kendi liboso bande ko basi pe mibali soko za na kanda na mwasi na yo mwasi ya poto bana diaspora si tu bino ba maman poto bo saka na courage ko senga pardon mibali te puisque ko saka na social ou liaka bien senga papa pardon mwana senga pardon tokotonga mboko na pardon lokola Félix Tshisekedi Tshilombo ala tsibiso nzela pardon mboka ngi kotonga. Ok, parce que tout le monde a plateau awa, tout le monde m'attend à Papa Etienne Tshisekedi était koleka, mais tout le monde absence totale, il y a Joseph Kabila, tout le monde absence totale, il y a Bato Alamuka d'abord. Et puis si tu peux définir Etienne Tshisekedi, redéfinir étant qu'il un héros. Tshisekedi Etienne Azali héros national. Un héros c'est qui? Un héros, ça se définit en un mot, un homme brave. Il est resté constant, 40 ans de lutte. Peuple d'abord, 40 ans. Mais moutoni on faut ça la monter mabé. Moutoni ça ça la politique na Congo lelo. Batu ça la politique lelo na Congo yo. Biso tout oyo. Touti na IDPS. Moutou mon côté na Congo yo. A cette politique na 20 dernières années na baba sali biso bato soko gérer mboka lelo to uti wapi muto la kizibiso nzela nani mais pourquoi ko tcha muto ngo héros akozala héros ya mwasi na ngate héros ya bana ngate aza héros ya Congo ezanga ite Congo ezayo ezanga mais ngare so bato so terme na kanda akoko héros te Lumumba comme héros puisque akufaki avant Musée Kabila comme héros puisque akufaki avant. Est-ce que pour mon comme héros, il faut qu'il Akoufa dans Massassi? Non, héros c'est un homme brave. C'est ça ce que les dictionnaires, c'est les mots français. Un héros c'est un homme brave. Un homme qui a supplanté, qui a gagné, qui a remporté des victoires, qui a remporté des trophées dans des domaines précis. Babengi héros. Alors, dans le Kanda, comme on a, Moutou tellement à héros. Mais pourquoi tu as la vérité que Moutou, à cette idée, à Tamboli, à cette preuve, tout soutenir rien, pour tout encourager Batou, na Congo, yo, ba continuer ko sala malamu ke, mukolonga na kokufa, na kozala héros. Puisque c'est ainsi un encouragement. Nga na munika ka Tshisekedi te bati héros national, na mi muni penga chatumba, ke nabunda natikala bien, na koriste na kufi. Ba peuple ba kebi tchatu mo héros. Ils ont modèle. Ba clôturer liste ba héros te. Nani muto yeba ki ke Kabila na Lumumba nde ba héros kaka ba héros so ba kobota te. Ba héros so ba botami. C'est ce que dit Etienne. Ba héros so ba kobotama. Peut-être nga tchatu mo na kozala héros lobi pourquoi pas. Na sa mutu oyo na saki na poto discours moko kaka ya radical yake discours ya NT ngwanda obumi mboko yo kim kuno zo bibisa mitio bana bato eza bien te tika kokotsa en na mitema ba congolais yango ni colère wana nde batu ya lamuka ba mondanité likolo colère ba pesaki Fayulu Mozito nani Moïse basika ba invitation baboyi na bango koya ils ont estimé que bako sangana na population te c'est leur droit. Matanga bimposa ka mutu te mais loko tozo ko boya ezake bo sali ba basiki na matanga tozo boye motema mabe bino bato la muka motema mabe ni tozo boye na Congo motema mabe ezongisi biso na sima Congo ezongi na sima plus de 60 ans likolo a colère likolo a haine koko sala na makambu congolais ozoko sala moninga makambu comme si oza Satan. Pourquoi tozana posa to sangana to kendi liboso mboko yekotonga na muyombe Muluba, Mungala, Mukongo, to sangani, to tongi Congo. Congo kotonga manekolo mon côté. Jamais. Ya on a segui na ba Congolais, to sangana, batalo moko basé déjà faute. Ba mona matanga te, eza faute grave. Bazata na raison te, puisqu'ils estiment que Tshisekedi azaki papa na bango idéologique. Il fallait ba sangana, to likselika mwana di kanango, lelo to di afufu, to di afumbwa, to c'est le gouvernement ningezo bima, ba diriger yango epa ilunga ilukamba. Mboko yekende liboso, mboko ebonga, bato so sala, Congolais se retrouver.
Ok, le Premier ministre Ilunga, donc Kando Lobi, il est le Premier ministre, mais nous avons encore un blocage, parce que blocage Ezali, Kobimisa ministre, Kobimisa gouvernement, c'est ça qui se pose aussi, parce que comme des alara, parce que le blocage était, au moins gouvernement ils ont ça, ils dit coalition, ils ont battu d'idéologie, bah ça a des facilités. Ce que ça qui IDPS pour gagner qui m'a camoné ma solo et qu'on me laté. Ce que ça qui UNC et gagner qui m'a solo et où me laté. Ce que ça qui n'est tout ça qui n'a battu la majorité présidentielle. Parce qu'il a ma solo et c'est que vous me laté ma cambo. Parce que les lots comme une coalition. Mais coalition faut bouillir au Canada. Vous savez pas une idéologie mi balé, vous dites comme moko. Ce n'est pas facile. Alors il y a un blocage moko exaté. Bah ça va congolais nyon so ba ko Canada pour te ma solo kendi liboso. Mais na ça ko senga na bango. Tout privilégié intérêt national, intérêt général, les peuples d'abord. Il y a un et pas Papa Tshisekedi. Les peuples d'abord, ils ont un message qui est très important. Auto lancer vraiment le gouvernement au Pena et au Bima. Donc, na Fachi, na Mamna et tout. Donc, le peuple d'abord, ma papa Lobaki. Et puis, les solos les obétama, na libala labino entre UNC. Na UDPS. Apparemment, il y a des militants UNC ont déclaré déjà Vital Kamerhe Yenda Azali précipito Azali candidat. Il y a cash en 2023. Est-ce que tu es c'est comme ça qui va corps na Nairobi. Donc comment qui va un document est signé que Tshisekedi Félix Akobeta Makamoti 2023. Et puis Azongi Sima, Azi Vital Kamerhe Atie Soukuma, alors tu fais que Kamerhe a CDP 2023 à 2028. Mais le gros Tozoui cache et j'ai pouvoir pour 20 ans. Alors Félix Tshisekedi a ça deux fois, Kamerhe a ça deux fois. Si on va on est deux fois les années ni yake, to bandela ou bien to kenega nzela moko. Ce que bandela to bandeli kakat 2023, Vital Kamerhe a joué ma solo. En 2028, Sima, Tozongeli, Tshisekedi a joué 2032, 2038. Nous avons pris pour 20 ans. 20 ans, social à Congolais est changé. Et puis, tu assures qu'il faut changer. Il y a les résultats il y a 100 jours. 100 jours, quand tu as été Tala Félix Chilombo, Nengbasedi Makamona Kamerhe Vital, Lorraine Niking, Mokiliza, Kopela Moto, les chantiers, il y a Kosakanate, Churambo Manako Ibisayo, Awa. Camionnette mola na lingi bokecho alokota bikedi pour azo comprendre des camionnettes mbola fumuki mangu mwana génération fumuki mangu camionnette mbola nazo ibisayo chura mboma camionnette mbola amosi de guerrier boza bato bozoko kandi nazo bana papi gene place on bozali na Jean Poyi boyba ke awa masore zakare a dit l'ondolé les célèbres awa makambo zili kokende tozana kati ya nzela na mutu atangi mingi na poto Marcel Mutambai bato batanga na poto boya kocha Soukuma Edi Kapundu combattant intelligent Edi Kapundu bokita na kati ya Congo bosala musana bino mboko oyo nzambe azoko zela bino mboko oyo mboko izala bino na ba natangi ba komona bango te bozate ni maebele. Alors ngai nazo sala voyage nazo ya na Belgique nakoma na Paris nazo mwasi na bana nazo mbongo na pesi mwasi na ye ya séjour ya Bokechu 1 mois awa aya na memi awa na tie na Rotana aibi yangote avant de na Rotana pendant 1 mois na lesie si manaseli sport ki bomwekiti na memi na kiti na mbandaka place asalaka babwatu na ye parce que afutaka ba chef wa libongo na ba taxe afuti ba taxe na libongo afuti si ba mama azungi na musana na ye abanga te nazo ya na Belgique koza Bokechu oyawa ozonga na musana yo na nini parce que mboke se bongi ko samwasi na yote parce que chef de Moïse Katumbi akiti awa aye basali le côté yo pe bosala rien bosala rien mais oyo tozebi na image ya Bokechu parce que tu as suscité son nom. Bokechu ti lelo ya ba congolais oyo ba garder ba image Bokechu en train de refinga peut-être ba tout autoyebi na gouvernement. Est-ce que vous pensez maintenant Bokechu maintenant on en a facilité on est au chema kolo. Na ngo makasi abomi mutu te afingi lokola alakise éducation ya papa na mama na ye. Ofinga domatama isa éducation papa na mama na alakisi. Abomi mutu na munduki te. Bato ko to babumi bato na munduki le to vana bango to c'est des réconciliations. To vana to komi ko diriger mboka na bango na biso. Mais ye asali le côté.
ya fingi kaka alakisi éducation mabe azwa na mbandaka na bwende lokola afroda Paulunga alunga bwende poko na mbandaka afroda Paulunga mbandaka comme na Kisasa afroda Paulunga Kinshasa akoma na poto afroda froder depuis abotama ezali éducation papa na maman ba pesa mais tout ça na rigueur te aya akozane bien na kata Congo sans problème. Très bien, c'est un message très important au Tolani n'a pas Bokechu parce que tout le monde a une image Kalamingi était en train de boycotter le concert qui est prévu na jour prochain passer à Moïse Mbiye mais Bokechu a boycotté ngo yango va passer un message qui est très important et puis s'il faut définir ta lutte combat na yo, est-ce que tu es fier de ça malgré tout ça pardon? Naza très fier parce que moi j'étais le soutien de Vital Kamerhe. Depuis 2013 que Mboka Oyo Moutoko dirigeait après Kabila, c'est Vital Kamerhe. En 2013 Batozo na ko fou. 2013 na ko ba Kamerhe ko dirigeait Mboka Oyo. Kamerhe ko dirigeait Mboka Oyo après Kabila. Batozo na ko fou. Mais lelo noir sur blanc, il est aux affaires. Ma prophétie s'est accomplie. Le faiseur de roi. En tout cas, tout ce qui lui touche Azwa Kabila, il ko tanga te biko komate biko lobate, a comme monsieur président de la République Mboko yo. A comme directeur de la campagne naie, a comme directeur de cabinet naie, a comme président de l'Assemblée nationale, a comme monsieur président de la République. Aye, a ju mutumus. A cause directeur de la campagne naie, lero a comme directeur de cabinet naie, a comme monsieur président de la République. Mutoni on so rien ni. Mais prophète lyrique dans le monde. Albert Kankenza Mbote alobike muto nyonso zo ba chato basana nzambe te akosi puisque tango biso ba passer la minene kate na mboko yo to mona kate mais muto zo ba kasana nzambe te amuna ki caméra ku dirige mboko yo azoma depuis 2013 lelo mo ba kokisami na chatumba na biso nani muto asana nzambe. Alors pour vous dire que c'est ça la vérité. Non, chef de l'État qui a mis en Koufa, donc un message. Koufa comme Kolomo côté. Félix Chilombo Koufa jamais, à Zamona Mouké, à diriger Mboko na Souka. Et s'il a cette passation de pouvoir civilisé, pacifique, na Vital Kamerhe Loaka Nyingidi, tu récupères ma solo, tu sais que tu m'as Kamboko Sana Mboko. Et tu as le Kosala na histoire à Congo. Et tu as le Kosala matin na histoire à Congo. Ah oh. Oui. Donc il est vraiment décisif avec toute liberté. Dans ma parole, monsieur Tchatumba, je pense que vous êtes vraiment branché dans cette chaîne qui est Congo Promo. Donc abonnez-vous massivement dans cette chaîne et puis dans cette émission. Donc excellence. Parce que vous vendez ici ma solo, vous vendez ici ma solo, vous vendez ma solo, vous gérer. Est-ce que na politique au besoin nango politique nini besoin nango pour na bateau ya diaspora na habité ke bango tout bango peut sous ba kitibe ba na ki no be comme so embolement na habité politique ni besoin nango pour na diaspora ke bu diaspora pe a se sentir pe à l'aise bazonga na mboka na bango diaspora na sengi na diaspora bozonga na mboka na bino, c'est tout ce que nous vous attendons faire. Bozonga mutu nyonso aza expertise aza plombier aza maçon aza charpentier, autant na poto électricien, zonga na mboka na yo, ya kotonga, ya de la place pour tout le monde. Na mboko. Mboko eza ya balubate, eza ba kongote, eza bangala te, eza ba suite eza mboka ba congolais. Zonga diaspora place yon sokendeki, ndamu utatina kibiso, lelo eza loko na Israël, ba jufa ba kenaka, ndamba yeko zonga bango ba togi mboka na bango, lelo Israël développa. Tout ça na posa diaspora nyonso mokili mobimba président Tshisekedi Tshilombo bakike bozonga il y a de la place, ne faut pas hésiter, il ne faut plus hésiter, il y a de la place pour tout le monde yaka tout en mboko. Ok, parce qu'on est vraiment talonné par le temps, on a fait une très belle émission, parce que deuxième volume dans les alliés, invité s'il y a un mot de la fin pour aujourd'hui, parce que tu es là, parce que vous avez un voyage pour la Belgique, on retourne dans sous Toroyamba, aussi un mot de la fin, et pour remercier les gens au bazo soutenir. Nazo toka, na poto tokate. Na poto izalaka tozaka na vitamine C te. Il faut que nous retrouvions à hôpital. Je crois qu'on a la vitamine C ya naturel. Taneng na zoto ka vitamine C ya nzambe. Mboka boyinde mo defend na ngai pona mission ya lelo. Mboka elengi, mboka kitoko. Awa tozana hotel Pullman. Hotel Pullman awa bande ko yango yo hotel Pullman yo kaka sango. Yaka ozo angolu. Yako ko mupepe ya Pullman ma izobeta fontaine za na sima.
alors eza kitoko makasi ndamba pambola Congo. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, quant à moi, je dis merci plutôt à Cédric. Donc Cédric qui est la réalisation de cette émission. Je dis merci à Pablo KMB et sa madame Léontine Moussamba, Jenny Mangaya, bonne guérison, Jaden Paradis, et puis sans oublier aussi lui c'est Rossi Sefou. Sans oublier aussi Christian Difoy, Namoni Bass Nangatou Yakatsa Dallas. Donc restez vraiment branchés dans cette chaîne qui est Congo Promo. Quant à moi, retrouvez-moi prochainement. Au revoir. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.